Bonjour, bonsoir na peuple congolais de partout. Esika bozolanda mo lobeli ya mboka, sentinelle ya RDC, le prophète surnaturel, le King MB Élysée, la voix de sans voix. Bobenginga de partout, bolobi prophète King MB Élysée. Ovandi kimia boyendenge nini. Ozoloba te pona nini. Ndeko nalobaka na tina, nalobaka pote nalobaka non. Je parle pas pour parler, non. Nazoloba pona ko communiquer bateloko. Ngande sentinelle ya RDC, combat na bandi na 2003 na Kinshasa. 19 ans de combat. Année prochaine, par la grâce de Dieu, soka bateli biso po yemo bateli malamu na kosala na kokoksa 20 ans na combat. Donc nazali libérateur ya Tongo, ya Lelote. Défenseur ya peuple bantou, ya peuple congolais, ya Tongo, défenseur ya bakinois, défenseur ya bana yolo. Mais yambona loba makamba politique ezali vidéo moko etamboli esali mabe. Nazana ngwa wa vidéo wana esali mabe na kolakisa bino. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des Nélotiques. Et bembe basekaka yangote, ton ndekwaza maladi basekaka ete. Mais ce que mon frère Didi Kinwani a fait, c'est une honte. Yana laksabino eloko Didi Kinwani asala azarsu na mbongote. Didi Kinwani a comme commissionnaire yaba juif à travers le monde a même la rabango basi. Azalaka commissionnaire ya diama. Didi Kinwani n'a jamais été trafiquant. Didi Kinwani ozalaki kosomba diama na compte ya président oyo autoproclamé Savimbi. Obana kosomba yo na Chacho Mbala Ignace Moleka na côté kuna na Lunda Nord Savimbi azwaka bino Didi Kinwani po bosombela ke ba diama. Savimbi akufi Edouard dos Santos azwi bino bosombela ke ba diama. Mais tolanda ba ponga émission ezali pièce contre pièce. Ce que mon frère Didi Kinwani a fait ezali malamute. Alors c'est pourquoi naye to sololana no où se trouve la vidéo oyo za ko chola muta maladi. Voilà. Pipina Jean Pipina. Moi j'ai déjà pleuré à la maison ici je ne peux pas pleurer. Non. Ngara sina lela ki na ndako. Ah on a monné la tête. La moni na photo déjà na leli na photo. Zambe na ngai força la miracle Zambi vanda to sambe la Zambi. Assis-toi on va prier. Laisse. Et ça la passe. Peuple congolais, je suis Kinois. Né à Kinshasa, donc à Kimbuta te bauti bandundu. Non, je suis Kinois. Na botami sur l'avenue Kimwenza, numéro 12. En face de terrain La Frigate. Ndeko oyo Pipina, kombo na ye Jean-Pi Kabamba. Mwana yolo ya Tongo. Je connais sa famille. Na ville à Kinshasa, na mboka oyo, na Yolo Sud, na Montpoi, na yebi famille malamu. Pipina zui diplôme d'état na âge de 19 ans. Bandekone musuna otanga bakombote ba memie na Kasai abandi diamant. Abali mwasi na ye vierge godé, mwana yolo na mbole. Pipina à 19 ans, mwasi 17 ans, yemta alakisi bolingo. Pipina asombi lupangu kaka na balabala ya mwasi o ya bala na mbole. Pipina akeko ma campagne ko futela asombi ndaku pe abandi ko tonga ndaku na Montfleury. Peuple congolais tozala na respect ya bandeko na biso. Pipina c'est akoma canadien. Aza na assurance ya malade ya ba canadien. Akoti hôpital na Canada. Aza na ndaku na ekuna na Québec. Il n'est pas locataire. Azana ndako appartement ya ndako étage appartement te ndako ase. Pipina coach hôpital leki nanga. Mwana yolo atongo. Pipina akoti na koma. Pipina bimi na koma. Nzamba bateliye ake Kinshasa na ndako na ye na Montfleury. Pipina ake na Kinshasa na ndako na ye na Montfleury. Parenthèse atinda mwasi na ye godé. Na poto na bana 8. Pipina n'était pas multimilliardaire, mais azalaki na ba moyen na ye.
Petit Jibé Piana ayembiye. Mais yo, soi-disant, multimillionnaire au Kweya. Mon frère, Didi Kinwani, oza sunambongo te. Didi Kinwani, okoma kozula, ba juif basi, okoma commissionnaire ya basi, Didi Kinwani. Ok, côté la pipina, na ndaku na ye na Montfleury. Montfleury ya quartier, ya pauvre azalaka na Montfleury te. Pipina uti Canada, na ndaku na ye, aye na Kinshasa, avandaka na Montfleury. Si les malades bako soigner na bangalie manabino te, aza Canadien akozonga na Canada ba soigner lisusu. Mais ndenge nini yo Didi Kinwani kombo nezala susu te koma komba petio na bandundu et koma kombo ya petio na ya libanais na kotaka ba kombo na bango te, je sais pas important. Bango nde bakanga masolo na ba kombo ba luba mususu ya diamant. Mais pipina o aye oke kotala ye ozo filmer ye. Oh, nous allons prier. Yo sambela kate. Tozalaki na mida olekisa mwana. Ofanda na avenue 3Z na Gombe non loin ya Intercontinental. Mwana kwa na piscine oboma mwana. Likolo ya kulinga ozala ba domination. Leki na yo petit na nga Jansi Kinwani, il est apôtre. Na invité na 2000 la réveillon l'église na sans fil et sika na zalaki à l'époque. Ayaki wana na petio yo. Le plus jeune prophète Sikatenda na tei, petit Sikatenda pe atei. Il y a bengsa qui est Jansi qui non na apôtre. Il y a les qui na grand frère non za Moussa na za meyo za mutabakisi. Bakisi na opc pola Didi Kinwani. Mais oba noko sakanana mwana oyo leki oyo pipina. Mais non. Nous allons prier. Olingo ridiculiser ye po ayemba di ayemba bayemba na petit na ngai Jibé Piana. Mais non, what is a business? Ce qui les longs na ba Versas. Les longs moyens kiti. Na question la maison Versas na ba kebo edenga e uzalate. Alors tika ba bêtise oyo. Didi Kinwani ozo moi sa petit Jibé. Batu ba ka mona zo masolo po epesi batu nyonso kande pesi ngai pe kanda. Jib ozo moi sa Jibé. Amida ayana ba bijou na ye na ba bijou msu po sombela gie. Pia ke sali yo senge ba bijou oteka. Amida azongela petit Jibé. Amida akeye pa ya ndekwa sasu. Amida akoma na ele lo calme e pa ya nani Vital Kamerhe. Mais e bandi boni en wano zalaka na yango ya petit Jibé Piana. De lo Congolais fayeba. Mama bana na yo. Azana mikili ya poto yo yebi. Didi Kinwani. Alela petit Jibé. A invité Jibé ntango bazalaka na wenge. Akamati a drogué Jibé. A violé Jibé Piana. Mama ya bana na yo. O zalaka na yo. Likambone koma pa na yo lubike Jibé abimana mama bana na yo. Ye moi mama bana na yo nde a drogué Jibé abimi na Jibé po alela ye. Yo tikela ko bala moi si vierge te lokola petit na pipi na bala moi si vierge godé. Baboti bana 8 atindi bango na poto. Mwana oyo zela la sabino image. Oyo pipi na ye na Kinshasa. Mais non, vous voulez jouer avec les gens. Moi si na mibale, petio ya pembe lokwa meti. Pipi na za mutanzala te. Yondo longwe na Gombe na avenue 3Z, okei kotala. Pipi na Montfleury. Pipi na za mutanzala te. Pipi na za mutubasa les cotisations tepo azobela. C'est un Canadien. Il a sa maison na ba quartier ba riche na Québec. A kota hôpital asali na koma ba bimi alobina kenana kotambola na Kinshasa. Yo longwe Gombe non lo ya hôtel Intercontinental. OK na Montfleury côté la Pipina. Pour ceux qui ne ko filmer Pipina. Là je ne suis pas d'accord avec toi. Oza commissionnaire abasi. Oye bien ou bien. Tala. Quel Jésus aux autant? Ça c'est honteux. Oh ezandaku ya Pipina. Ezandaku na yote. Oh ezana Montfleury et pas Pipina. Émotion de grand frère à écouter la ye. Non, quel Dieu. Aux autres na munoko de ganda nzambe na yo. Quel Dieu. Mutabakisi. Mais non. Tu n'as plus rien Didi Kinwani.
Tu n'as plus rien. Didi Kinouane, tu n'as plus rien. Tu n'as plus d'argent. Savimba Koufa, okoma commissionnaire ya basi. Ozulaka ba juif ba basi ya ndumba. Ok opesi ba juif ba pesi mbongo comment tu opesi ba juif ba mbongo. Comment tu mbongo na opesi ba fille wana. Tu ne vis que de ça. Masamba Kinouane pa azana lokote pembe na chilombo akipaka peyote. Ezala mbala suka. Na sengi na Didi Kinouane sala vidéo senga pardon na Pipina Jampi a Bali na 19 ans a sombi le pang na mbole na 19 ans a ke futela na ma campagne a sombi ndaku na ye na mon frère so kena kotala ye ezala mbala suka komi ko ridiculiser mutu boye on dirait ça mutu anzala ya kotala ote yondo kena na mon frère kotala ye oboma mwana na piscine na veni 3 siko vandaka tango bozalaka na mida oyiba ba mida ba bijou teka. Il y a une fille là, elle m'a dit de ne pas citer son nom, mais à l'obi nangaïke, petit on a à New York. Au continue en contact avec les réseaux sociaux. Sombelanga sirvette bo, sombelanga boy, sombelanga boy, sombelanga boy. La fille a sombelé ba sirvette tout. Aye na Kinshasa, nazana diamant. To keneno nzela moko tanke teka on a New York. Pesa na $2,000. Au fille on a eu $2,000 à pesio. Pesa na $3,000 à pesio Didi Kinouane. Et comme bono on a okende sikote yo zonga nazoya. On met la plus fille on a plus de $15,000. Na ba sirvette uta mikili. Il y a des tchatch, le gars qui sont des tchatch original. Mais non, ils ont la raté. Didi Kinouane, tu n'as plus rien. Nazo le belayo parce que je ne suis pas n'importe qui. Mobali baye bake na linette, baye bake na montre. Na ta montre te pour na combat, pour montrer ça très très cher na zona ngona kwa ta montre na combattre. Mobali baye bake pe na téléphone ni na za ko utiliser. Ezali Samsung Galaxy S22 Ultra 29,000 rand. $1,700 téléphone on a utilisé à yango. $1,700, je suis pas n'importe qui. Didi Kinouane. Oui, bimé ali série limitée, Samsung série limitée. Donc naza muto pambate, nazo lo belo pour na coca. Yango yo mobile baye baki na montre. Baye baki na lunette. Baye baki na téléphone. Après ok na lamba. Yango Samsung Galaxy S22 Ultra série limitée. 29,000 rand en Afrique du Sud. $1,700 téléphone. Alors, tika babilo quoi. Alors, na yesu ko na makamba politique. Pipina, aza petit nanga, courage. Nzamba batela yo, ozonga no Canada, oza Canadien, oza na assistance sociale ya Canada, soko beli, eza teke ba mema yo na SMK, ba mema yo na ngalie mate, okota na avion ozongi Canada. Na parler, aza na parler ye moko. Botika babuzo bawana. Didi Kinouane n'a plus rien. Il est commissionnaire des femmes. Azoraba na ba 18 ans, ba 20 ans, a memeli bango ba juif. A memeli bango ba libanais. Ba pesi esko mbongo ya pe afuti bana basiona. C'est ce que fait Didi Kinouane. Asa la sou diamante. Yo so mona diamantifère à âge 60 ans ou 70 ans, 70 ans diamantifère à la kate. Moi ma famille bazalaka ba diamantifère na botanga ba kombo. Hein? Ba simba ba mbongo koleka yo. Na otanga obaza oya kufa mobile attente na kapeta Paul asimba mbongo lega yo obaza vivant na otanga ba komona bango te mais pour akufa kapeta Paul abalaka tante na tante akufa babana ba petit na bana kapeta Paul bazali yo simba mbongo lega kapeta Paul te nga mwa muluba keba Didi Kinouane keba Didi Kinouane ezala mbala suka boni ko fingisa batu boyoko Jansi Kinouane te ya grand frère na yo Masamba Kinouane te ya grand frère na yo Didi Kinouane osale loko mo ezala kate au commissionnaire ya basi ozolaka ba juif na ba libanais basi siko ngo Didi Kinouane non Didi Kinouane il y a un congolais na otanga communauté abenginga autaki Angola avec diamant ya $2 millions azalaki na Afrique du Sud abengisi yo oya kusomba olela tu n'as plus rien osama ye kufela mbwa. Merci beaucoup lelo na yeko solo to solo la masolo de bozomo na ba petit écran na bino. Ndeko, le médecin, le prix Nobel, il y a Mboka Nabiso, il y a Mokili Mobimba, prix Nobel, Dr Denis Mukwege, nana se prononcé te, bande kwa IDPS Bobando lela pourquoi. Président Moïse Katumbi Tchapwe Mwena Menji, Fumwame Imalenga,
Tchanda Mouna concours. Nana se prononcer te ka la candidat. Bozole la pourquoi? Pona nini bandeko nanga ya IDPS na pouvoir ya Chilombo bensulte na bensulte. Mobutu a régné 32 ans bangala bafinga bikolo mususu te. Joseph Kabila a régné 18 ans bakatange bafinga bikolo mususu te. Mais o eza pouvoir ya bensulte ya bensulte. Tozana moko na kotia yango po wana ezali photo tia yango. Alobi aza communicateur privé ya Chilombo. Moutapesa Kembongo Peter Kazadi, membre IDPS, député national. Pona kofinga bato IDPS, pona kofinga ba peuple congolais. Un petit Moulouba. Ezali propriété kofinga ka batu. Eza esengote. Bakangi vidi echimanga. Ba libéré vidi echimanga. Boyo kapechoyo, soi-disant communicateur. Azakuna na États-Unis. Sony na biso, je suis Moulouba, Moujila Kasanga, Mouachimbao, Bajilan Kaka, Kasaï occidental. Fils de Toumba Marcel, petit-fils de Toumba, Moutombo lui, Ouan Toumba Lubamba, arrière-petit-fils de Toumba Lubamba, Moujila Kasanga, Mouachimbao. Mais Oyo Bandekunanga Baluba Bozo sa les a Sony. Il dépêche papa, Nazole la papa et papa Nanga Etienne Tshisekedi. Un vrai démocrate. 2006 l'élection, ma candidat bazaki belé. Bata pepe li bafinga batute. 2011, papa Etienne Achaki Libaya bamindele baboyaki. C'est lui qui a gagné les élections. 2018, c'est Martin Fayulu, le candidat à la Mouka, candidat à peuple, à 62%. Chilombo a 13%. Candidat à peuple à 16%. Un président nommé. Mais le lobo komi ya kofinga kabatu. Bokoma ko pesa batu ba nationalité. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi, Congolais de père et de mère. Bobamba ye nationalité obino boyebi. Lelo yo boye lisusu bobambi docteur Mukwenge, Denis Mukwenge, bobambi sous nationalité. Moïse Katumbi n'a pas aboyate alobi papa na ye asa métier ndo bake papa za mundele to mama za mutu mwindu papa ya président Moïse Katumbi mais c'est Soriano juif mama na ye ayebani Virginie Chapwe Mubemba ya Congo na Kachobwe bakunda ye na Kachobwe na village natal na bakoko mama boti mama na ye mama ya mama na ye bakunda bango kuna. Mais c'est regrettable. Ben surtout na Congo ou na biso baluba. Facilement ingéré. Ce n'est pas bien. Tolanda, yango. Ngai nazana kanda makasi po na justice ya mboka na ngai. Nazo banda na ba magistrat na ba conseiller ya Chilombo privé. Yo muto sambisa ki vidie chimanga libolo ya mama na yo. Yoka. Masoko ya mama na yo na masoko ya mama vidie chimanga bino nyonso nazo finga bino ba mabolo ba mama na bino. Bozo sakana na biso. Congo wana eza mboka ya batata na bino to eza mboka ya basi na bino ya papa bokilo na bino. En commençant par toi le directeur de la prison. Ya makala libolo ya mama na yo. Nako continuer te naza bien éduqué. Conseiller privé ya Félix Antoine Chilombo. Tani ngazo finga batu. Nani atinda ka finga batu? Peter Kazadi, député. Mwanu azo finga batu boye. Aza Moulouba, ya Mbujimai. Bakangi vidi echimanga, il est mécontent. Banda to bandi komba na diaspora. Même iboke tu finga batu boyete. Boyo ka ben sanité. Yoka chilo bandenge. Vous voulez jouer avec les Congolais ou quoi? Hein? Et comme minine? Si c'est comme ça, ceux qui bayibi, basakani, balobi, mabena mokozamboka, botika kabango, mutunyo sazana droit. Mais il n'y a pas de mauvaises troupes, petit frère, il y a que de mauvais chefs. Chilombo mutazoti kabango, ce n'est pas directeur à prison, ce n'est pas justice, non.
procureur général de la République Moulouba, président de la cassation Moulouba, président de la Cour constitutionnelle Moulouba, ministre de la justice Moulouba, ministre de la finance Moulouba, gouverneur de la banque Moulouba, président de la CENI Moulouba. Mais non, Chilombo. Non. Ou tu connais nommé mandataire à la régie des eaux, SNEL, Balouba. Mais ezalakate. Denis Mukwege a sali yo nini Chilombo. Tu as peur. Pourquoi Chilombo a peur? Je vais lire. La RDC de Félix Chilombo est le deuxième pays le plus pauvre du monde selon le dernier classement de la Banque mondiale. Oezali RFIT, France 24T, TV5T, CNNT, Al Jazeera T, mais Banque mondiale, où est financé le pays. La RDC de Félix Chilombo est le deuxième pays le plus pauvre du monde selon le dernier classement de la banque. La RDC est le deuxième pays ayant le plus grand nombre de pauvres. Il y a le Bakina Rosala Congolais riche, le plus grand nombre de pauvres, avec un indice de développement humain situé à 0,37%, note la Banque mondiale dans son dernier rapport intitulé Mise à jour économique de la RDC. Ça Mikoloyo. Inclusion numérique pour une croissance équitable. La RDC n'avait jamais atteint un tel niveau de pauvreté depuis l'indépendance, souligne la Banque mondiale. Depuis l'indépendance, RDC n'a pas un niveau. Deuxième pays le plus pauvre du monde. Donc, bilan catastrophique, négatif. Chilombo n'a rien fait, il n'a pas d'emploi. Azaka na technique Moko, il y a RIS. IDPS besoin de 42 députés. Bokomi na majorité ndenge nini na Assemblée nationale. IDPS a 42 députés. Na l'élection 2018, 42 députés. Maintenant vous vous dites vous êtes majoritaire. Ruse. Tricherie. Boyebika ako déboulonné, mais peuple azo koufa na Bunagana. Peuple azo souffrir. Le lo boko ko s'apprendre na Moïse Katumbi Tchapo Mwena Menji. Bokom ko s'apprendre na ndeko na biso docteur Mukwege. Soki batali CV Mukwege ozate. Batali CV Moïse Katumbi ozate. Le niveau le plus élevé, il y a étude. Il y a Félix Antoine Chilombo et il y a 4e humanité na collège Boboto avec 32% babenganaï. Osukawana. Institut de carrière commerciale au Tanga Kunate. Faux usage de faux. Mais, même ton... Bon, watotika wana papa, kufa trop comparé. Mukwege bokomi ko bambele makambu. Moïse Katumbi ko bambele makambu. Mwana mboka, matata mponyo bobambele ke makambu. Matata mponyo ke ko tala fayulu botomboki. Mais démocratie eza wapi na IDPS. Et j'en profite pour vous dire, IDPS bon à pouvoir te. C'est Chilombo en tant qu'individu n'a pas jouisseur il y a pas de besoin na pouvoir. IDPS besoin na pouvoir te. Oh bozo ça les alakate. Oh bozo ça les alakate. Bosa prendre na mamoyo Marie bakangie. Mais lelo ba petio yeba TV. Soi-disant pasteur, le petit là, il ne sait même pas s'exprimer en langue de Voltaire. Il a insulté Dr Mukwege. Il a insulté Martin Fayulu. Il a insulté ce petit-là, Moïse Katumbi Tchapo, Mwena Menji. Afinga Ambongo, Afinga Mosengo, ce petit-là, il n'a pas étudié. Il n'a pas été sur le banc de l'école. Il ne sait même pas s'exprimer en langue de Voltaire. Ce petit-là n'est pas pasteur. Azalo quoi sans rival. Babé que pasteur. Sans rival n'est pas pasteur. Ateya wapi. Petit on a l'accabino ateya wapi. Moi qui vous parle, na terre na stade de martyr. Même na mboka ici na zali na terre na tei. Na décembre sous va inviter na hôtel sous. Mais je ne vous comprends pas. Moutako sa prendre na mwana wana azate. Yeba TV. Menda za wapi. Yeba TV. Petit ngoika sanja za wapi. Pouvoir y a l'état ici la kabo wana comme ça siko nani. Mukwege salionini. Yona famille na bino pecho yeba TV soi-disant pasteur. Ti yeso kozonga na famille na bino mutarwa Denis Mukwege asate, mutarwa Moïse Katumbi asate. Médecin à cause la candidat président de la République était. Zelensky azali président ya mboko yo Ukraine, azalaka comédien. Moïse Katumbi Tchapo aza homme d'affaires. Moïse Katumbi Tchapo a postulé gouverneur ya Katanga.
8 ans et 8 mois. Bomoni Moussala Salate, dans le 21e siècle, dans notre génération, l'excellent gestionnaire des affaires de l'État, c'est Moïse Katumbi Tchap, moi na menji. Fou moi me malenga. Mais je ne vous comprends pas acharnement na bino na Denis Mukwege, acharnement na bino na Martin Fayulu, acharnement na bino na Moïse Katumbi Tchapwe. Boké na matata mponu acharnement. Donc batuno so batike la bango, batike la yo au postulé, donc aux la candidat unique. Congo est commis deuxième pays le plus pauvre du monde, au bas pauvre baleki, batike la yo. Mais non, aux émissions pièce contre pièce. Non. On reconnaît un arbre par ses fruits. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Chilomboye aena poto, c'est vraiment regrettable. C'est inacceptable, c'est regrettable. Total makambo iso leka, Chilombo makambo zo sa les alagate. Luka mutu mususu a postulé na 2023. Ponga na pesa prophétie, na zomona nanga yo na 2023 te. Na pesa prophétie na 2020. Tolanda vidéo oyo. Pièce contre pièce. Azo finga ba Congolais à diaspora. Il y a beaucoup de cadres Boka mwena menji. diaspora qui sont ici. Aujourd'hui, on les pète des combattants. Ce ne sont pas des combattants. C'est des gens qui sont prêts à aider notre pays. Il y a beaucoup d'ingénieurs ici sur place. Il y a des juristes. On pourrait avoir de bons ministres de la justice parce que celui que nous avons chez nous, c'est le ministre. Pouvoir ya Chilombo, ça pouvoir ya insulte. Et mes frères Kassayen, mes frères Congolais, bozolo bafati beton. Maintenant, tout le bagana lingala. Moi, no asa motema libanga. Motema libanga, motema makasi. Eza motema ya haine, motema ya hypocrisie, motema ya cupidité, motema ya méchanceté, motema ya ignorance. C'est ça pouvoir ya Chilombo. Bozo benge beton, motema libanga. Le Seigneur de gloire a dit, je briserai les cœurs de pierre. C'est-à-dire motema ya béton. Nakopesa bino motema ya musuni. Motema ya bolingo. Oh Moïse Katumbi Tchapwe azana yango. C'est le cœur de l'humilité, le cœur de la bonté, le cœur de la compassion, le cœur de miséricorde, de paix, d'amour. Il regarde les intérêts des autres. Deuxième poste frontalier, Kasumbalesa, Moïse Katumbi, l'homme qui écrit le futur. Le pont le plus bétonné, il y a là-bas, Moïse Katumbi. Pour le pont maréchal, le pont suspendu. Bande kwa IDPS, botika, soki mndeko, a postulé Denis Mukwege. Soki Moïse Katumbi a postulé. Soki Martin Fayulu a postulé, botika ye, que le meilleur gagne. Soki pe oyo alobi a postulé, matata mponyo, botika ye, que le meilleur gagne. C'est ça la démocratie. Bayeba TV, c'est un torchon. Le petit, c'est un raté. Oza kolobela Chilombo otambola na makolo. Ndako ezanga courez à la gâté. Faut mon poto après ça yo 50 €, 20 € pour vivre. Communicateur bafutaka ye. Communicateur basala kango yo felete. Alors ndeko Alain Bolonja ko répondaka susu petit ya lolengo te. Aza niveau moko na yo te. Alain Bolonja osala musala e monana komba na yo eza nandima komba na yo Alain na kata kini ngape na zalaka na kini à l'époque tangu wana nazo bunda na kata ville à Kinshasa. Alors leki nanga Alain tika petit wana calme ko kipe lisusu te. Eza mawa, eza pe pasi. Eza mawa pe pasi. Oyo Alain déclaration ya Alain Bolonja. D'abord, je
monsieur. C'est ce qu'on appelle des ratés de la société. Il a quel niveau? Lui et son chef, ils ont quel niveau? Vous savez, je n'ai aucun engagement avec le docteur Mukwege. C'est quand même un repère, hein? Non, mais attendez. Nobel de la paix. J'ai dit, je n'ai pas d'engagement avec le docteur Mukwege, mais j'ai du respect pour ces messieurs. Il a quitté le niveau congolais, il est au niveau international. Il est classé parmi les citoyens références du monde entier. C'est-à-dire qu'il incarne en lui toutes les valeurs universelles de l'humanité, aujourd'hui dûment acceptées par la communauté. Sur le plan probité, on lui reproche des rires. Il n'a pas détourné l'argent jusque-là, on n'a pas cette information. Chilombo a détourné l'argent, 6 milliards de dollars. Il est excellent dans son domaine. Et il est dans un domaine qui vient récupérer les victimes de la société. Voilà pourquoi on a fait de lui le citoyen modèle. On va étudier Dr Mukwege dans toutes les universités. Qui peut étudier Félix Ségué? Et voilà ce qu'on pourrait qualifier de torchon. Ne comprenant pas les vrais enjeux, ils considèrent que ne peut être candidat que ceux qui ont le statut des immoraux, des gens qui ont de faux diplômes. Chilombo. Ils sont sérieux. Chilombo. Ces messieurs-là, c'est un raté de la société. Oui. Il ne peut pas s'attaquer contre Mukwege. Mukwege un fou. Est classé comme excellent au niveau international. Ce que Félix Ségué n'aura jamais. Et lorsque vous acharnez contre le docteur Mukwege, vous lui reprochez le fait d'avoir... Moi, je suis pro Moïse Katumbi. Mais ce qui va le bili kaba Mukwege na che yango, ba le bili kamba ndeko Fayulu na lobeli yango, ba le bili kambo ndeko Mosusu na kolobela yango. Mais je suis pro Moïse Katumbi. C'est le meilleur gestionnaire. Il y a 21e siècle, il y a une génération d'abisso, il y a affaire de l'État. Akuta Obengi Kadra Katanga, en 2007, quand il fut élu gouverneur, budget provincial, la 21 millions, à Tika, on a 1 milliard de dollars. Il a construit les universités. Aboya matière brute yambo kanabiso ebima. Chilombo azui matière brute abimisi yango coltana or bakomi ko raffiner yango na mboka nini. Na mboko yo boyebi bino nyonso. Na Rwanda. Mais quand Moïse Katumbi fut gouverneur, il y a aussi la Shekula, na poto, Chilombo. Moïse Katumbi, il a interdit matière première ebima. Na mboka na biso. Il est président nommé matière première bakomi ko raffiner or na coltan bakomi ko raffiner na Rwanda. Lelo yo soki bozolo bake M23 Rwanda bakomi na baminduki sophistiqué c'est Chilombo. Mbongo ya coltan na mbongo ya or ya ngonde somi baminduki raffinerie oyo bazo raffiner or na biso bazo raffiner coltan na biso. Le premier pays producteur ya coltan na se mabele na bango coltan ezate Rwanda nani abimisi coltan na mboka na biso aluba raffiner na Rwanda ko peuple congolais botika tribalisme et futakate botika tribalisme. Si Martin Fayulu a repostulé bomoni bato ensemble balobi Ndeko Mukwege docteur Mukwege a repostulé bomoni bato ensemble Moïse Katumbi Chapo mwena menji Chanda Muna Konku alo balobi tepo, il est sûr de lui Moïse Katumbi azobanga ba adversaire politique de mais bino bokomi bilobela Chilombo bilobela bino bilobela tala ba magistrat nyonso ba luba na baluba ba o uti ko nommer siko na ba entreprise à l'état ba luba na baluba ezalaka te. Pourquoi ozobanga Mukwege? Parce que François Hollande a kotala ye, famille royale ba kotala ye, azali ami personnel ya mwasi ya Biden et là on est zobangisa yo ozana bilan te. La RDC ezali deuxième pays du monde oyo ba pauvre ba leki, mais c'est grave. Ozali no kaka makasi na riz makasi na mensonge kozwaka kaka ko déboulonner tala nakoyebisa bandeko ya IDPS bolingi bosala marche vendredi na Lubumbashi.
bosenga na Moïse Katumbi Chapwe alongwa na union sacrée na ba ministre. Mais Moïse Katumbi azala ba ministre lisusu na union sacrée. Ba ministre nyonso basi bazwa bango na Chilombo. Atikela ka na ministre moko Mondo Ntimba. Le reste des ministres bazalaka déjà pas ya Chilombo. C'est comme si mutu moko abotoli yo mwasi, aboti na ye bana, après ye pa na yo oboya mwasi na yo. Non. Bozalaki na 42 députés. Et muta a financé qui campagne ba député na bino, c'est Moïse Katumbi Chapwe, mona menji. Chanda muna konku. Congrès na bino muta bimisa mbongo 1,500,000 $. Moïse Katumbi Chapwe, n'oubliez pas. Jean Val Bokei, Papa Etienne Tshisekedi 3 fois premier ministre, oui, mais à côté na jet privé, Moïse Katumbi Chapwe. Alali na hôtel ya 5 étoiles, Moïse Katumbi Chapwe. Ozalaki na ba problème aux États-Unis. Mutasilisi angwa memi aux États-Unis. Au moni ba lobbying américain, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Motema ya libanga, motema ya béton, motema ya ingratitude, motema ya haine, motema ya ignorance, motema ya méchanceté, yango nde motema libanga, pouvoir ya libanga ya Chilombo, pouvoir ya impunité, pouvoir ya corruption, pouvoir ya injustice, yango nde motema libanga, motema ya béton. Mais Moïse Katumbi, motema ya bolingo, motema ya amour, motema ya compassion, motema ya bonté, motema ya kimia, motema ya humilité, motema ya koluka intérêt ya baninga, motema ya bolingo. Pona nini motema mabeboye? Bandeko nanga bakasayen bozana Lubumbashi. Bokende marche te. Bino bobotami ba génération ba 2000 ba 2000 ouais. Mais bokanisa papa na biso Etienne Tshisekedi paix à son âme. Abomisa ba kasayen. Tanga zala na conflit na Ngunz, bazo la poste à premier ministre. Mutako sabinote. Plus de 200,000 kasayen ba kufa. Bande baleki nanga bosana katanga bosana na bino marche te bova na bandako. Ya ye famille bazana Lubumbashi te, bazo piye na lolaba. Baropeso $50, $20 obima otambola. Bokeba. Bobosani ba ex-gendarme katange. Oba pesa unita pouvoir n'Angola. Président Lorenzo Ayebi, ba ex-gendarme na katange. Ba soda ya solo, eza bangala na bakatange. Baza un peuple hospitalier, mes frères katange. Mais soka tomboki, tu vas regretter. Bobi manabino na marchite. J'ai une vidéo ici, il y a petit Moga Moulouba. Na fille Moga Moulouba. Basali si ba tricot et ensemble. Bazana ba machette. Bokeba. Bovan na bandaku. Bolingate ke ba benga na bino pour la seconde fois. Tel père, tel fils. Papa Etienne Tshisekedi a bomisa 200,000 balouba. À l'époque, moi n'a pas linga bomisa bino. Marche ni bakosala. Ensemble ça na ba ministre na ba institution te ba ça na maboko na Chilombo asa na ministre kaka moko Mondo Simba esili ba ministre de ce soir ba député c'est quoi yo debout osali osana 42 ministres au commis majoritaire na parlement ndengeni ozui ba député ozui batu ya PPRD kufate atozi batu nyonso. Moïse est incontournable. Moïse c'est une pensée. Moïse c'est une idée. Akozoba jeune yasika. Kobanga Moïse Katumbi na élection te accepte. Et moi je conseillerais au président Moïse Katumbi au postulé. Nazo senga pe na Denis Mukwege au postulé. Martin Fayulu postulé. Matata Mponyo postulé. Que le maire gagne. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben si teleki. Bible lobi c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Lelo bakomo finga yo Chilombo, bakomo finga pena mama botio. Pourquoi? Moi no ya bano finga bato. O communicateur privé ya Chilombo. Communicateur privé ya Chilombo yeyo. C'est honte. Batiki lo akabo anga boyo kaba bêtise petit aso finga bato. Yango. Ngai naza na kanda makasi pona justice ya mboka na ngai.
communicateur à Chilombo. Na ba magistrat na ba procureur. Yo muto sambisa ki vidie chimanga libolo ya mama na yo. Masoko ya mama na yo na masoko ya mama vidie chimanga bino nyonso nazo finga bino ba mabola ba mama na bino. Bozo saka Oyo azali communicateur privé ya Félix Antoine Tshisekedi. Mutapesa ke mbongo afinga balwaka banga afinga ba vidie chimanga c'est qui c'est Félix a tué pesi Peter Kazali afingi batu. Mais le loyo ezongeli bino po Bible lobi dans Genèse 8:22 c'est que l'homme aura semé il le moissonnera. Tant le ezongeli bino. Doye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. Boya mama no. Boya mama na yo. Nena fingi boya mama. Oyoki nenge bazongeli pepejo azongi alobeli Chilombo. Pope communicateur bozo finga balubo bozo finga. Lelo pejo abandundu a répondre Chilombo. Doye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. Boya mama no. Boya mama na yo. Nena fingi boya mama. Botika, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Communicateur zo finga batu. Lelo pe Chilombo yango wana. Pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. Boya mama no. Boya mama na yo. Nena fingi boya mama. Et ça passe peu mawa. Baleki nanga baluba boza na Lubumbashi bosa la marche te. Bova na bino. Chilombo azolia yemoko. IDPS n'est pas au pouvoir. Les ministres, les institutions ministres et ensemble à Zalakate, tous les ministres Chilombo Azobango. Oh, azui 40 députés, mais Chilombo, attends aux 1000 députés. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'emploi. Insécurité makasi. Mon jeune, mon petit Saddam, oyakang, a monaki, kuluna linga bomaya, betie ban na likolo. Les autres soloba, les petits là, ba kuluna baluke ba bomie. Natangwa Joseph Kabila. Kanya masilisaki kuluna. Mais lelo kuluna, insécurité ça na STT, na capitale, partout. Dans tous les domaines. Bah tu vas se souffrir, Chilombo. Pays na biso, deuxième pays le plus pauvre. Na monde, tu n'as pas un bilan. Tu as peur de Moïse Katumbi, tu as peur de Mukwege, tu as peur de Fayulu, tu as peur de Matata Mponyo. Okolobanini. Okolobanini. T'as la souffrance ezana mboka oyo na est ya Congo, peuple congolais. Souffrance ezana est à Congo. Aujourd'hui, je vous parle. Oh non, c'est regrettable. 37 000 personnes vont souffrir de maladies mentaux dans 6 mois dans Sud Kivu à cause de Chilombo. 37 000 Congolais à Sud Kivu babeli maladies mentaux dans 6 mois. Souffrance l'équipe. Budget na yo. Bilan na yo. Bolobaka Mobutu a 32 ans. Mais il a travaillé avec Etienne Tshisekedi. Il a été nommé 3 fois Premier ministre. À cela qu'il a IDPS. Pour partager le bilan à Etienne Tshisekedi. Il y a Mobutu na Etienne Tshisekedi. Tango au sala qui était de siège, Obengisaki Moïse Katumbi, Obengisaki Jean-Pierre Bemba. Tango sala ka Ram, Obengisaka Bango. Tango signé ba contrat na yo na ba Rwanda. Obengisaki Moïse Katumbi, Obengisaki Jean-Pierre Bemba. Obengisaki Union Sacrée. Mais non, bilan oya Chilombo eza échec. Eza bilan moko catastrophique, eza bilan ya yo. Kocha Jean-Pierre Nakati te kocha Moïse Katumbi te kocha mutu moko te eza bilan na yo. Bolobaka Mobutu asala 32 ans. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi plutôt c'est qui Félix asala 18 ans. Plutôt c'est monsieur Joseph Kabila asala 18 ans. Mais ministre bino baleka nakati te. Bachi bala. Baleka nakati. Bilan ezalaka ya Union Sacrée ya bilan ya président. Tu n'as rien fait parce que tu n'as pas été préparé. Ça c'est de 1. 2. Aux la notion, il y a gestion. Tu n'as jamais travaillé comme gestionnaire dans une entreprise, non. Moi, j'ai dirigé les églises. Je suis un grand Naza gestionnaire ecclésiastique. J'ai dirigé les églises. Mais ça, mawa. Et ça, ça peut pas si voir
Babiloko a boye, non. Congolais, boya, ndekonanga, kasaye, muluba, kobimana yo vendredi te, otosa la marche contre ensemble, na Moïse Katumbi, tolo banabango babimana d'institution. Moïse Katumbi, ba ministre na yes, Chilombo sa zwa bango. Ba ministre Moïse Katumbi, Chilombo esi azwa bango. Tosaka na ministre moko, ba député ata bokei. 2023, l'élection, c'est ça. Hier, nous avons financé l'élection à Binoté parce que je ne vois pas comme président en 2023. C'est une prophétie, on a le Bakango depuis 2020. Nous avons le président en 2023. On reconnaît un prophète quand il prédit, la chose s'accomplit. Et ça la passe, ça peut mawa. Totalement, nous bandé konanga bakasaye, ce que vous faites. Moïse Katumbi Tchapoué. Dites-nous où sont-ils? Qui sont Lubumbashi? Quand vous les interpellez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, taisez-vous. Et lorsque vous insistez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Taisez-vous. J'ai ouï dire que vous avez maintenant des supermarchés. Au Kasaï oriental, il n'y a pas de supermarché. Pas même un seul supermarché. Et comment je fais si je veux me procurer quelques fruits? Tu vas faire comme ça? Tout coûte les doubles d'ailleurs. C'est dû à quoi? Parce que nous avons soutenu l'opposition. L'opposition là est au pouvoir. Nous continuons à souffrir. Et nous avons même l'impression que nous souffrons davantage. Pourquoi? Parce que nous avions beaucoup d'espoir. Nous nous disions maintenant, on va quand même penser à nous. Il y a des gens que nous avons soutenus qui ont maintenant pris le pouvoir. C'est grave. Avez-vous un conseil pour ceux-là qui ont fui? Et vous qui avez fui, si vous voulez défendre ce que vous défendez là, rentrez, qu'on se batte ensemble, qu'on meurt ensemble. Je suis Kassayen. Merci pour votre présentation. On va revenir à vous. On prend d'abord Bossolo la politique. Madame, vous devez retirer vos propos. Avant qu'elle n'ait plus loin, j'ai un traitement approprié pour toi, madame. Oh, Mutombo, il y a quoi? Des propos maladroits. Taisez-vous. Qui te donne le pouvoir de parler librement et pour interdire, s'insurger contre les Kassais parce qu'ils viennent au Katanga? La princesse de Baïké, c'est une dignité. Son pouvoir est divin. Mutombo, tu as entendu ou bien tu vas dire encore? Mais toi, tu dois te donner le luxe d'interdire les Kassais d'arriver au Katanga? Chacun est bien chez lui. Qui es-tu, madame? La princesse de Baïké. Tu es satisfait de la réponse? Qui es-tu? Eh, Mutombo, je suis fatigué avec toi. Écoute ces proverbes carrément. Il y a un proverbe Bakiki. Dites-nous quelle est votre position dans tout ça. On nous dit la vérité, on ne nous injurie pas. Quel conseil donnez-vous aux Kassaïens qui ont une injure facile? Donc il faut que nous puissions avoir une bonne éthique, que nous ayons une bonne déontologie, une bonne... Je voulais parler d'éducation, mais c'est pas des mots qu'il faut prononcer. Oui, nous avons compris que c'est aussi un problème d'éducation, même si vous ne l'avez pas dit. Mais est-ce que vous soutenez la princesse? Moi, je soutiens. Princesse, avez-vous une sagesse à donner au président? Donc je crois que monsieur le président devrait s'entourer des gens qui sont assez fermes. C'est-à-dire? Fermes dans l'exigence des retombées des résultats. Nous, on est un peu légers. Il me semble que dans son entourage, il y a beaucoup de légèreté. Comment avez-vous remarqué cela? Je vois des vidéos porno. Excusez-moi, moi je vois. Donc il y a un peu de légèreté, qui sache un peu être plus rigoureux avec son entourage, avec ses frères, les machis à Moumeno. Il faut être assez rigoureux parce que quand on laisse faire en disant parce que c'est mon frère, parce que c'est mon cousin, ils vont détruire votre image. Rien ne vaut l'image. Et la réputation, parce que la réputation, quand on l'a perdue, c'est fini. Hein. Pour la ramasser, c'est pas évident. On nous dit la vérité, on ne nous injurie pas. Avez-vous un mot à adresser au procureur? Et je demande même au procureur de la Cour de cassation, est-ce que la personne qui a porté plainte porte le plainte au nom de qui? Est-ce que lui, il est chef coutumier? Qui est-il? Et vous qui avez fui, si vous voulez défendre ce que vous défendez là, rentrez, qu'on se batte ensemble, qu'on meurt ensemble. On connaît l'abbé Kanda, mais vous, monsieur, qui êtes-vous? Moi, je suis une voix du Kassai. Je n'ai trouvé aucune injure là-bas. Il n'y a aucune injure. Cette dame-là, c'est une dame respectueuse. Vous donneriez quel conseil à la personne qui a porté plainte? Il doit commencer par demander pardon, parce que d'abord, il s'attaque à une maman. Vous avez à nous dire, on vous écoute maintenant. Depuis l'indépendance jusqu'à ces jours, Balouba a occupé poste de premier ministre 8 fois. 8 premiers ministres, plusieurs directeurs généraux, de grands politiques.
grands hommes d'affaires, grands diamantifères, des grands pasteurs, cela dans chaque domaine. Quel privilège! Les Kassaïens ont toujours été privilégiés. Mutombo, dis-nous ce que font les autorités kassaïennes une fois à Kinshasa. Kaso baye na Kinshasa, bakutani na bafi ya Kinshasa, bakutani na mambakolia bazuvi ya luxe, babosani les faibles. Botonga te na Kasai bandeko nanga baluba, Mukamba kadi atanzemba zalaka gouverneur, Mukamba kadi atanzemba zalaki PCA ya miba, asala eloko te, mais boke na kachobo e bokokima. C'est le village le plus ultra-moderne d'Afrique. Construit par qui? Moïse Katumbi Chapwe, Mwena Menji, Chanda Munankonku, Fumuame Imalenga. Motema na eza motema bolingo. Pouvoir ya Moïse Katumbi, pouvoir ya bolingo. Mais pouvoir ya Chilombo, pouvoir ya Libanga, motema ya béton. Pouvoir ya béton. Fali ya yemba yango tolanda. Alors, pona lelo na sukiawa, tokuta na mbala sima, eza mawa, bolingi ko finga, pouvoir baluba kaka ko finga, basi mibali bozo finga, bolandi communicateur ya privé ya Chilombo, mutapesa ke mbongo finga batu se. C'est Peter Kaza di député, mais bomoni Pecho peut à répondre bino, hein? Bomoni Moano peut à répondre Félix, hein? Batabandun va répondre bino. D'ailleurs, il y a robomeza sous deux pour essayer kufa. Pièce contre pièce. Tokutani mbalasima. Chilombo tika Mukwenge a postulé. Tika Fayulu a postulé. Chilombo tika Moïse Katumbi Chapwe a postulé. Okokanga muta postulé te. Qui est-tu? Osala nini na Congo? Osala nga na bundi depuis 2019 tilolo. Yo bunda place wapi? Obunda place wapi? Obunda wapi? Tika ba blogo osala wana Chilombo. Bataliban bova na bandaku na Lubumbashi. Ako bomisa bile lokola papa na bango bomisa ki batu. Tokutani mbalasima. Merci.